Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Fête ya Noël tope ya bonne année esilaka te po ane nyonso tofetaka na biso yango kasi modèle oyo bapara misusu bakomisi yango lokola kaka fin du monde. Donc soki bazwi mbongo te kimia pe ekozala te na bandako misusu kutu bazali komiboma po kaka bapesi bango mbongo te. Nzoka nde ezali penza kitoko te boyoka pe ndenge bapara misusu bareagir na likambo yango. Efaloza la paro kaka oyebi Yesu te. Mais soko za paro za kati na Yesu okoko miboma te mpo na fete. Fete ezangi tofetaka mikolo nyonso tu Nzambe azopesa biso souffle de vie ezalaka fete mpo ebele tolalaki na bango basalaki mpe baprogramme lokola biso me lelo lobi bango wana bake kunama. Fete eza na eloko te. Yo parent Bible lobi mwasi abwanya yende atonga ndako na ye, mwasi azoba abomaka ndako na ye. Ngana komona para bongo aza mwasi azoba. Alors c'est inutile comme boma nzoto pour na Noël pour na fin de l'année. Aussi mbongo na décembre, janvier bokomi kolela bana classe ba kofuta mbongo ndeni transport uzandeni, donc tout ça malade peut ezali. Yo oyo mesana ko traumatiser batu pour la mbongo ya ba fête yebaki. Après ba fête la vie continue. Zwa leçon. Non ko ka loba su te posaka na lela kaka na kufa po bango batika na bandeko na bango. Na ebi te ki bokonza ba kota ipo basunga banani. Na kase kutunde baluba bazala bia biso ndete osufu biso nyoso ka to nyoka maka. Baluba bakomomela ti 10 heures. Tango bozana kati ya libota makambo ezotambola te. Solution utere pa na papa. Alors ndenge mboka eza kotambola mikolo eza kotambola mabe makasi vraiment to ebite to lo bani soki keza peut-être fait du monde de balori mais to ebite mais na tout wana miso na biso za otala kapa mokonza mboka parce que yenda la kaki biso to pesa ki epe confiance na biso tout mobimba ke non akosunga biso mais makambango eza ko ya selon attente na biso tiza ko pesa passe mingi ba konza mboko batali la biso likamo en tout cas bana to bota mi moi âge pe posa ni to ebite bana oyo ya sima bakozala ndenge nini ndenge za boye kolwa masango komi 1700 okoteka boye mso ozana intero bien 3000 bien 4000 facture ya mayo kino kokuta eye facture ya kura ngo pe eyaka te maye yaka te mayo wana emsu boye eye 0h 4h maye kei kura ne lelo eyaki 23h 3h 2h kura ekei mena tongo o mona facture ko déclarer lokola baza bango baza branché na bato o isika bango baza na vie bien biso misuso to mona mboka oyo bango batika na matiti o bien batika na basache bazo sala na bezine po baza na tina bato te na kata mugina na kata Kinshasa oyo. Pour l'instant mboka eza par terre donc elo monter marché bon la circulation ezati baloni biloko ebotite basala ezo simbate sec ba revoir gouvernement mbongo mona la raté et loko moko tezo marché. Kinshasa mambu Kinshasa makambo kaka ndenge baloba depuis Mobutu akufa mboka pe ekufa ya solo bakosi te mboka esi ekufa nango capital monene neti ya Kinshasa courant ezalaka te mai kutu cadavere courant koma nango ya mari de nuit courant oyaka nango na 1h 4h esi ekei nango lokola awa botala ba jeune ndenge bazali ko débrier pona kotala ata match ya pamba molili na avenir o est-ce que boye penza soki moto ya mabe abatami awa akoboma te Kinshasa lokola mama oyo azali ko yenga na bassin na ye ya fufu lokola moto akwelisi makanisi kaka pona koluka courant boyoka population ndenge balobaki na micro ya Info Plus HD.
biso tant tokola te ba courant ça bloque aboyete mais ça passe comment courant biso te pesi na Brazzaville ngala on dit Brazzaville courant ça 24 heures sur 24 heures mais courant biso ça na Brazzaville et on dit pas na biso mais bango ba to biso pesi courant ça ba na tongo titongo mais pas na biso net na ngaba courant ya ine ba to si balali et ça on a toujours que na musala 5 ba mona sous courant des alaraté ine courant ye 4 et que non bala moko pour Kinshasa mbamtuno ça doit déclarer que biso pe akourir za la raté biso pe courir kaka na butu bote la biso na likambo gouvernement bote la biso na likambo pas seleki courir zante crise na mboka biloko ezo mata to kosuka sikoyo wapi bote la biso likambo pardon futa batute biso ba NI ba lisini ezo bimate pardon futa batute pas seleki bote la biso na likambo to kosuka wapi phénomène ya courant ezaka la commune na biso te na ngaba tozo tambola partout tozo monango ya salama mais biso na ngaba comme la maladie 2 heures mais au terme courant 5 heures juste bakati to éviter batango balala na bakabine ngo ube bakenda ndako bayaka na butu ko kata yango to éviter ce que déjà système beni attendre les choses parce que kutu bongote biso toza na commune na ngaba kutu toyana tozalaka na ministre na ngaba mamas moite toana maite toakana courant mais to futaka beaucoup makana fin du mois baye mbangu na ba facture boza bo futa mai to lala kamolili to monate la o bourgmestre o ministre po to na ministre surtout biso to baba mona ministre to ana terracete to ana maite to ana courant comme si to ana mtalobela biso te na commune ngaba. Eyi bakonzi bino moko bolandi bino moko boyoki awa kutu ba appareil cellulaire kutu mawa mingi bakonzi dozali kosenga kaka courant e po Kinshasa mboke si ekufa. Info Plus c'est HD Production Center et faut moi ba porte. Voilà bien nyonso ba ebolinga ka kobakisa connaissance le kola connaissance le mobakisa. Un plus c'est boya ba filière est tellement ébélé. Okoye ko na ndenge moko isengeli. Nani kambo tele journalisme yaka ko bukala tende ko mwasi ndo kumbali. Olingi babenga yo présentateur to journaliste animateur d'émission bazali yaka nata moko ya mokie penza obimi journaliste bien formé et bien qualifié yaka oko présenter journal ndenge la colombe j'ai debout la douce apresentaka pe oko animer l'émission ndenge Jocelyne Maboko animaka yaka oko za la jamais déçu oza sekelo yo ba bomba kate. Olingi koyeko la prise de ville de Komwasi de Komobali Kobukala Yaka au centre de formation Info Plus HD Production et font l'issue sur la porte et bengi bino nyonso vous allez pas savoir benga yo caméraman to camérawoman moko bien professionnel bien qualifié yaka vous allez jamais déçu ko biso deux autres sa formation ba pareil moko ya kitoko lokola ba DSLR en 4 café ba pareil mais sur oil de Nikolo ana yaka de Komwasi de Komobali vous allez jamais déçu. Awa tozaba on sala montage Info Plus HD Production. Vous allez poser la montage vidéo pe habillage de Komwasi de Kombali Kokalate. Yaka po occasion kitoko et pe semeni bino awa na Info Plus HD Production. Tozo pe sa couper tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa et ça pour ya sika ko ezo pe sa kitoko formation moko bien sûr. Na Info Plus santé attention qui kaka na ba DSLR te parce que ça pe na ba drone olingi oye ko la ko piloter drone topé o matisa drone ko pungisa drone ndenge avion mataka likolo de ko mwasi ne kombali yaka po ndenge ko pungisa ngo avion ikosa yaka na ngonga moko ka ya muke o matisi drone ko pungisa drone oyebi ko filmer na nzela ya drone yaka ko bukala te ko ba porte pe e fonga pour na kasi place et ça pour limiter ce qui au bout yaka. Lelo
lelo tozopresente bino bongo régie télé ya Info Plus HD Production ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission kobukala te yaka baporte efongami mpona bino nyonso mpona TV toza kaka la montage vidéo te na prise de vie te to mpe na journalisme mpe habillage te kasi toza mpe na régie télé bongo ya régie télé ya HD Production Info Plus eza bongo régie télé numérique ozala posa omixe baémission ndenge ngai na misaka kobukala te yaka Info Plus HD Centre et inscription na mbongo mokie oyekoli ba formation nyonso oyolingi mpona stage tokotinda yo bisika nyonso oyolingi kasi soki oza na mposa ya kotikala awa na biso okosala na yo mosala no kitoko mpo biso awa salaka mosala na ndenge ya beta na suka na yango okozwa brevet oyo eza reconi okosala bisika nyonso oyolingi otuni biso Info Plus HD Centre ezwami wapi tozwami na commune ya Ngaba sur l'avenue Kisangani numéro 38 quartier Baoba référence maison communale ya Ngaba tope benga biso na ba numéro oyo eza affiché na bas de l'écran awa na Info Plus HD Centre formation moko impeccable na Info Plus HD Centre formation please. oyo bauti komona na bauti komonte baelise na nga na drone na tie batterie na nga mpe nazwi telefone na connecte yango na radio commande et etikali na vérifier signal ya GPRS avant décollage ya drone na nga. awa déjà signal ya GPRS na nga eza connecté etikali na nga na démarrer drone G Phantom 4. à travers ya mutu nde salaka mutu ko moté ya mabe da parce que akoza moté ya malamu mabe convenir kuta na sungi batu ma moko sungi amoni kia mama nenga sungi lié na ko bana sans sini nenga sungi lié amoni kia réponse na ngazo ya malamu te nde sali kia akoma moté ya mabe soit alingaki mutu wana mingi mais mutu yo sali loko moko oyo kia e bebi si motema na e a partir mutu a chanzaka nde yango wana kia yango na mutu akoma moté ya mabe soki nga meza na place wana nga pa nakoma kaka moté ya mabe nakoyeba suki kosunga bato te mpo oyo nakuti na sungi liboso na zwi résultat yango malamu te yango ekosengaka ya ngai mpe nakoya moté mabe nasalisa suki bato te mpo mutu nyonso aza kaka mutu mpasi soki eleki ye nde mutu akomaka motema mabe parceke mutu so aza na kati ya bolamu na esengo akoki kokoma motema mabe te kasi soki mpasi eleki asala boye mpasi azonga boye mpasi nde akomaka motema mabe mpe jaloux na bato
soki achange akomi motema mabe seke bato bakomisi ye motema mabe parce que azali kosalisa bato ekomi na tour na ye bato bazosalisa ye lisusu te asouffrir mutu moko te akoki kotelema mpona kopesa ye secours alors ye mpe akobalola motema akoma motema mabe mokili ezalaka kaka bongo mokili elingaka te bato balingi basalisaka bato omona mutu moko azalaki ni social azoyede bato to azoyede bato na famille momonaka mutu moko kaka na kati ya famille alinga balukela ye alinga sale mabe alinga poisonne ye alinga simbise tushi baréalité ezebele omona ntango ye akoremarke yango aza su vraiment na motema na su te akoyede mutu babi musapi moko so ezwi pasi misapi nyonso 5 4 etikali il faut moko ezoki mais pasi wana emataka ntina motema partout nzoto mobimba eza ndenge moko yo mutu okozala na mutu asali yo mabe mutu moko mais en réalité okomomona okomi kosangisa bato nyonso okomomona lokwa bato nyonso bakomi contre yo mpona biso baoyo tozwi grâce wana yango na tozongisi ye moko nzambe nano matondi mingi mpona makasi mpe mpona bomoi oyo apesi biso lelo nde mbala moko nakaniseli mpe mokengeli na ngai pasteur Rachete Lita mokengeli ya Christ Tabernacle ya Bibwa bameilleur vœu nzambe apambola yo apesa yo nzoto makasi asala lelo lisusu na nguya mpona mbula oyo mpe asala ye tozala toujours disposé mpona kosalela libota na nzambe ndenge asalaki na yo meilleur vœu na bafrère mpe basere na ngai ya Christ Tabernacle mobimba nzambe abatela bino apambola bino mpe yango bakosenga na bino moko dersiana motosi libanga deuxième personne na baki teleston la matindi papa Pierre papa mutema troisième na baki ba gloire ba jeune ba volti ba on ba petit na nga na baki mabanga donc des gros bisous je vous aime beaucoup. Bonjour, je réponds au nom de Kyria la Grâce Lita, je prie ici à l'église Christ Tabernacle. Je souhaite mes meilleurs vœux à mon papa chéri Rachete Lita, à ma maman, à mon frère, à mon précieux frère Moses Mambous, à toute ma famille, je vous leur beaucoup, à ma petite fille Merveille, je vous aime. Bonjour tout le monde, je m'appelle Espé Lita, je suis la cadette de pasteur Rachete Lita. Je vous dis seulement que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je remercie premièrement mon Seigneur, je dis beaucoup déjà, ils sont succombés, mais moi Dieu m'a gardé, je dis merci à mon Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons premièrement la pasteur de Rachete Lita, deuxièmement la Mozandi, troisièmement la famille, Magno Benio, surtout Bazanakati. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous qui me suivez en ce moment et meilleurs vœux de Nouvel An et de la Nativité du Seigneur. Je suis le Père Stéphane Vaka, premier vicaire de la paroisse Saint-Adrien et directeur national des associations Jeunesse Mariale Vincentienne et de la médaille miraculeuse. Je viens tout simplement vous souhaiter les meilleurs vœux de Nouvel An et de Noël pour cette année qui s'achève avec les concours des tumultes des élections, mais aussi avec l'espoir de la paix que Jésus nous rassure. Mon adresse, c'est à tout le monde qui me suit en ce moment et particulièrement aux jeunes de l'association Médaille Miraculeuse et Mariale Vincentienne et ceux de la paroisse Saint-Adrien spécialement et tous les fidèles qui me suivent en ce moment de partout, les hommes, les femmes de bonne volonté, que la venue de notre Seigneur Jésus le Christ, une venue spirituelle, puisse nous transformer et nous reconfigurer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour que nous puissions être partout des signes de cet amour et de cette paix qu'il a accordé à toute l'humanité. Vivons dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour, et que le Christ règne infiniment comme lumière dans toutes nos familles et partout où nous sommes. Bonne fête à tous et excellente nativité et bonne année. Merci. Info Plus HD
H2 Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation ekuba. Na Info Plus H2 Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo pona régie télé, na Info Plus H2 Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo pona pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus H2 Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus H2 Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus H2 Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus H2 Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus H2 Centre. Info Plus H2 Centre ezokomisa bato utile na société. Ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, ma tassa, notre et votre leur, mes décès, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, ma tassa, notre votre l'air, mes décès, nos voleurs. Possessifs, accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, ma tassa, notre et votre leur, mes décès, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, ma tassa, notre votre l'air, mes décès, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. Ces cahiers, c'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Appartient la robe, c'est la tienne. À qui appartient ce stylo? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur.
bandeko baboti bandeko bana biso mpe bandeko promoteur ba école boyebi français na mboka oyo langue enseignement ye azali tilo azali professeur azotangisa français na ba école a constaté défaillance mingi ba faiblesse mingi ba élève atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français ezako diminuer kaka ezako kitabe ko kita ye azwi idée ya kotangisa bana wana ya kopesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ya azwi yango wana vraiment faut féliciter ye azwi likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano mpe mateyo napesa bango na créer na classe bazo similaire mpo au niveau ya bana ezokita mpe kokita naleisa bango sikoyo na musique ale sikoyo ye akotisi banzembo banotion na ye nyonso atangisaka nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango oyo ayo ezali audio oyo ezala bavideo na yango mpe soki otali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, Azako Mbappé, notion Moussousou, Maté, les grands classe, les 4 points cardinaux. On est allé cours de français, et mes géographie. Nous sommes à Kanakati. Et ça, 8 chansons Mobimba. Mais ce côté, nous avons, on peut avoir ici, je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça, dans l'album, français, c'est la langue enseignement. Français, c'est la langue officielle au niveau de l'administration. Et français, c'est ce que tu as au niveau de Mboka. Français, c'est ce qui permet la communication dans Mboka, dans Paya, dans Bato Moussousou. Au Baïbi la tête. Par exemple, dans le France, dans le Canada, dans le Côte d'Ivoire, dans le Congo-Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le bâté parce que bon, bah, le balingala. Mboko baloba lingala té, baloba swahilité, ou baloba ka qui congoté, ou baloba chilubaté, n'a kolobana en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt à pour te maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko encourager pour à partir à moi on a déjà maîtriser français à partir à l'école. Il y a toujours que à disposition. Il y a baboti pour na bana na niveau andako. Puis na niveau à école. Na niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a des leçons, on a tous en ango, des vidéos tous en ango. Et ça, on a dans la classe. On m'a donné maîtriser les mots possessifs, n'a pas geste. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau de l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba beaucoup consommer ango. Nous devons encourager Ndekonabiso, na innovation où ils allaient apporter dans le domaine de l'enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous les autres mbela na organisme où ils peuvent kosunga ndeko. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi. Mbokango mokengeli léopard mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi mbokolula yango